La Chine, beaucoup. Pour nous, que nous dirait, Aneri Matinga, connectez à bien. Connectez à bien beaucoup. Non. Eh, on m'a mis non. Ned Sabino Koba chinois. Nde na boye. Bon mon nga na la robe na nga bien. Na benda kisuki na nga na auto sukola. Bon mon na bita na douche. Na auto sukola na lala. Bon. O na Kinshasa to benga kikoso. Boye bit. Na za place to benga kikoso na Afrique na kati ya douche. Na auto sukola. Noto suka puna kende kumata na mbetu na lala. Makambe komelinga. Makambe bozea na zoya. Non, mais de toute façon, je vais t'appeler Bandeko. Bandeko non biboy. Ndé bon moni nga bouye. Bon moni nga la te robe na bien. Na te robe na bien. Na sukoli ponte na la kata douche na kikoso. Bota ndé na yati bila ma chiffon na koki li kamwango te. Na uto sukola pona ki olala na sisi ka ko sukola be. Ah! Bino boye biso bata page la mama. Pour rater. Non, mais non. Non, que là, la boulette, pour ma régime, non, ça, la n'est papa lingina, comme dans la zone là. Et donc, les mis ça dans le régime en haut. Papa, dans le salon, ma camarade, on a vu tes vidéos. Oh, na mon place, on a une vidéo, ti. Non, mais t'es là, au salon, on a 4 qui cossent. Oui, qui cossent. On a une douche. Autre bien, qui cossent, qui sont, des côtés, on a vu sa vidéo. Na page la mama boneki okuta oh vie na biso manix chim pour que abali rit wana kuti ya prompting ko bala rit ya problème te vie wana pe etali nga pe kutu te oh merci ko boui vie basi na mi balé o babimi sikune la tseni rit moi sina mi satu pour les camons na mona na ochelo gloss te na ochelo maquillage te na koki ko repasser te lamba te bon tande na te lamba chiffonné na koki ata ko repasser te donc elle a qui si que vie manix yo ndo bali rit ngo bala mona na troisième femme rit o koka libala ya bana akuta mo bali na bana rit o koka pour aller bino bande ko sœur Marie bona ki mutema mabebo mona lo ponga kuna famille sœur Marie mto lo bananga kati na ebi famille on a ponga na vanda na sœur Marie na tambola na yi pour ni ko matsa ba attention boy maman moi na kufa désiré na benga ko tonton désiré mais na minute on ebi na ka de ko sœur Marie je m'en bats reste je m'en fous moi na tika na charge na yo vie Gauthier mascotte oza vie nanga moi na sœur Marie tika na maboko na bino kuna à Londres atikela bino moi n'était pas bando kabele na ba homme marié atikela bino moi n'était pas bando teka moi na ndeko comme moi na ko mi marchandise moi na ko mi marchandise moi na suke mo bino bo mikolo ya za moi mukie soki vient manix a conseiller na moi ba 1 euro bino mo kyo loba te ke bo ki pe ko s'imposer pe bo telemi ala ke non bo ko kate que vous s'imposez que te aux amours qui au cours quand bala pia au cours d'un mobile ina bala te mobile ya bala 2 fois la vie ayo bala le quoi 3e fois tonton désiré bo sambe la kati rite ana comment yemba musique ya nzambe pour rite kutu na olobele te pour rite za moi amki
bino mikolo Maman Linda monte ma tonton Désiré maman Linda depuis que kamu singa na longa na maman Linda moi ça tonton Désiré promener yo boti bana na yo zelam ko yo zala te ba bali selo bana na ba homme marié au monde n'est pas ces zalaka parce que ce yo telemela ki mobali na yo tonton Désiré enga bali sariti wana te mais na ebite so pesa mbongo so pesa pasi so pesa nini c'est marana soka zaki na bon moi bino monde boyebeli sœur Marie nga ndima mwana ki obala homme marié muta bala de abasi 2 fois na vie aki obala rit le quoi 3e fois rit anga ebisi bino zotula to nini yango famille sœur Marie bon banda ko kimutia mabe ona na sœur Marie ye moko ye mo mama mwana wana bon banda kimutia mabe po makambo famille sœur Marie na yebi bon lukato na bando bimisa ya GG yo zakuna akini ya ba sœur Marie liboso ozaka na kinkole ya GG bozongi c'est la manix mbongo na yeboti karita vanda poto na passe à sœur Marie kufa to sisa ko lele tenga banda na bota na vina na lala na kasho na sœur Marie wana donc on linga ku ba jeter mwana na zona to mona kata mwana na place à maman na boya bando sesa biso ba je allez les non so tiki riti sko vie manix akyo bala moi si souviens manix on no vie na nga mais nga ku to ko na zala na mutu ku te so za vie na nga yeso biso ke ba meti su ke ko tamana munoko et la ki c'était que so za vie na nga ne la kisi so sama muto sepela ngote to ndima kaka tenga za na ba fia bongo te vie manix ya vie na respecta ko mais to lingi ndete na riti biso ngana zo boya ngo etant que petit sœur Marie to bona mwana to boyi kasi mwana mwa mke biso to bona biso tonton Désiré yo tala au moins sœur Marie déjà va kufa ndo bela ba mitukane mateli ko mabanga boya ka botambo na ba foti botambo li bobongisa te boyebi bino mo boyebi ngake na mambo famille bien alors bon lukate to zonga botika molimo sœur Marie pe manakimia de baba que son âme repose en paix botika sœur Marie na kimia pour na ndimite que place à ça siko azo sepela alors c'est pilaté puis on va sœur Marie yaya moi si pour ya Marie ana yani moi si comme yaya moi si yaya wana donc comme ya Marie mais ba benga ke yaya moi si parce que ba ki le quoi 2 maris na famille yaya moi si depuis Kinshasa Hollande yaya moi si no bien sœur Marie vieux Gauthier mascotte enga ki abala vieux Gauthier bon limbi se rendre dans ba vie privée na bino je m'en fous na batu nyonso aussi ka siliki na lia pas mututi na koloba yaya moi si ton Désiré non le cause de quoi sœur Marie yaya moi si ton Désiré ya GG vieux Gauthier enga bala sœur Marie vieux Gauthier mascotte enga bala sœur Marie bolobani na famille boloba Gauthier za ba tatouage Gauthier tambola na ba wera ba boka ke pa ba nani aza pesa ba kofi akana ba wilo longomba Gauthier misia mokili aza na ba fali ba pere e ko simba te koza na kosola bolingi di bala wana te boloba bongot vieux Gauthier ngaka yo bala sœur Marie bino ba bobo yati ba chinois bo raisonner émission sœur Marie misambo salara nana nyoyo na vie na biso nani vie na biso nani a grand charisme comme on est à question nani nzambe la bossa ba journaliste angaya comme on est nani grand charisme Paulin Kendi Paulin nani na fait ce combo yango je crois non le grand charisme Paulin Kendi je crois qu'ils aillent bon raisonner émission mon sœur Marie Misamba ça Paulin Kendi ouais Paulin na lobby bien merci oh nani mta corriger nga Okoka merci beaucoup Okoka merci viens même sur Paulin Kendi les grands charismes sœur Marie ça l'émission là vient Paulin Kendi alobani no bala kalate nga mukona ko bala aseki muto aneko no bala kalate mukolonga la kobala ezalaki il fallait babala na vie Gauthier mascotte il fallait que sœur Marie Misamba babala na vie Gauthier mascotte babala na te poani o famille sœur Marie balingate ba pesa ba raison na bango que Gauthier mascotte et aussi na te po azala kana ba mission mokili balingite mo na ba Marie Misamba nyo kwama ti suka ti sœur Marie continue na mabele babala na été parce que okelaki famille malgré zaki na batire mama bébé
esalaki esimba ete sikoyo eloko ekamisanga soki oboya vie gotie mascotte mpo akanga chignon mpo alata bilo ya matoi mpo aza na batatouage na nzoto sikoyo vie manix ape na bamisa mokili bafere bayembaka ye bato nyonso babwakaka ye badedikasaka ye sikoyo ye siko bondimi epwani boyebisanga pasi tokaki motema mabe mpo nayebi famille asa moyebi wanaki motema mabe moko bino nayebi te siko bondimi epwani apesi bino mbongo tokombi yango oyo asombi bino oyo moto abala deja na vie na ye abala 2 fois azokoma na Karim tika mambo ya bato na ofinga ozwa mokolo ozwa mwa moke mpo bopiangaka nde na kanda kotia na commentaire te Karim tika via bato mpo kotenga na ndo tambola na Sœur Marie yoyebi mamu Sœur Marie ando olobananga ozalaka non na finga moto te me yo oke ozwa imbécile amba liboso na video so okontinue oke ozwa yango bino bato liboso bozala erito bando telengana na bana bo bando snape na bagarde botiela biso na banini bozala bato liboso kosnape bino bato mwindu ndenge na bino ndenge moto aza bongo bobeti maboko mokolo bakoboya ye bobiroza bato liboso riti ozwi nani atindaki yo opusa eloko bozela yango wana boseka ye bomona telengana boni boye nini yango est-ce que soki Sœur Marie azalaki na bomoi yango na otuna Sœur Marie so azalaki na bomoi Sœur Marie ondimani ete mwana abala vie manix akondima ta mokie te sikoyo tonton Désiré Sœur Marie apesa mwana na ye banda bomwana mwana nanga avanda epa yo ndeko nanga mobali avanda na poto okolisi mwana avandi de yo moko mpe ande ovanda na Londres na yo mona ye mobali te to oyoki sango keriti wana komi mbisi soki batie na mesa glace esili akopola oyoki sango keriti akopola akomi mbisi yango lobi nateka ye mbangu mpo nokita polelanga to eza problème nini bwaka na posa mona na mama bango atikeli héritage ana lupango ya makampani bwana posaka balibe lupango wana bateka ye abando telengana mpo bando seka eki mtia mabe oyo bosala na mama na ye yango bolingi bozongisa na mwana ukwa ya GG depuis Kinshasa yo za ya liboso a famille na libota ba Sœur Marie dans la salle quelque chose bon loba quelque chose pour na besoin na yoka quelque chose pour bobi que na tikate non s'adresser na ya GG yo za les nez de la famille depuis Kinshasa ya moi si yo posa grandir à ba Sœur Marie depuis Kinshasa zo yo kanga tonton Désiré yo na Londres yo mbatike leur rit na moi si no Linda mama Linda motema et tonton Désiré bino bobota bana bino bozela bakola bopesa bango ba homme marié babala bomo na pasi ya kobala mbali ya bato po vivre ani ça bali 2 fois na vie ne wana na bali quand est-ce qu'on ba makango ali riti libala no bala ezali bala oza ampe nazo ganga kutu bapa ya bana na salon na ganga bota côté na yo c'est la vidéo parce que na ndeko ko sukola so bomoni esui obota nde esui eza na mai bosimba esui bokande eza na mai na auto sukola bosimba esui bosimba et ceux eza na mai na bimika na douche na moni bino bité on a tchela mata gloss te ikozwa poudre te oyo kutu elamba papa eza chiffonné kutu eza esalite asi alata ki mena kutu onka na koti sino na nzoto pona esali ndio matisi nga attention na bina lata non pona yo sa vidéo na kikoso s'il vous plaît na kati ya kikoso pona salon ba pa baza pona ba so na bina zela ba pa ba kende on dirait eko kane kitanga lobaka pona bungisa téléphone na Kinshasa na bungisa ba numéro ba ya moi si na ba ya Désiré il faut qu'il na za na ba numéro na bino bando benga bino butwa le boy bola la ta et ça na sens oh bino mona na famille na bino webi mambwele kakati webi mambwele kana famille na bino ti ko kabarita ku fo mama Sœur Marie webi mambwe bima bele bo sakanga tinga yo bimsa mamsu sa bo simba bitu o bino bokanti na yebi te boy ba kena yebi donc mutema mabele bino famille bo silisa mo de ndeko na bino rita ndeko na bino te ndeko na bino eza Sœur Marie o déjà sa kufa abupia alors botika mona na azala tempé aluka mobali ya ye moko mobali ya bala ta bota te babanda vi na bango bongo ebe wenga o me sama sumpam botika mutabala neti abota te
mibali baze belé bato batula keza be moro ba asala kala ba bebisa ba combo CVB ba Rita bebisa CV ta ce ko biso batu ba cas grave tozui lo mibali ya biso moko mobali mwana na balate na vie boni mwana wana soki neti biso ba cas grave boye ba Karine tozui ba Feli na balate ya lati na mwasi ba fiancé te na vie na pesa ta dopel te na famille ya mwasi ayebi te nde basomba super bapesa mama ya mwasi ayebi nde basomba veste te bapesa papa mobali oyeba onka epa na ngai au numéro 1 ngam na olakisaki te mère madame sikoyo soyebi biso kuba cas grave tozwi ba chance ya kozwa mobali ya yo moko abalata abota na ye parce que nga na age nanga na obokola bana mbanda kitoko mbenge Rite okokata epuis bana ngo bana nini bana bakola bongo boyebisanga na age ya Rite mobali elaki bana bakola bongo mobali abala 2 fois soki soki abala 2 fois c'est kabota combien de fois po mibali okoma babala te baka na bana sikoyo ya abala 2 fois Rite 3e mariage ozala na bana combien bana wana babengana nani mama Rite ana age ya ozala mama ya bana bongo po ani Rite wana bokomisi Thompson botie na mesa zandu glace soki esili ya kopola yango bozowelela basombe mbangu sinata kopola Thompson te mwana wana aza viandi te akopola te ana vine mulai ana carrière mulai mwana na mama bango tikele et moi héritage ya lupango eza po azwa mobali ne ya bien aza na bana 5 siko boyebisanga vie maniki sana bana 5 Rite siko na vina na bota te akoka te c'est trop botika kimutema mabe ma congolais totika kimutema mabe soko zana moningo moni okenza mabe pesa conseil en tout cas vie Gauthier Mascotte na regretter Vie Gauthier Mascotte na regretté na tonton Désiré po bino de ser Rite atikela mwana na ye Vie Gauthier comment boteka mwana pia kakaka kozanga to bolukaka bakomona bino ezonga na ba page polémique ba chacha bino nde la mama ochaona bolukaki yango bozwi oui batie bino siko vie ya mwana wana po Rite ya mwana mukie c'est normal boki omemi na lokuta me bino mikolo nde bozala na bobate ye te soki kutu ser Marie mokolo Hervé Gauthier ngaki abala ye bino baton Désiré botelemela ngo baya mwasi baya GG botelemela ser Marie bolinga te na ndeko na bino Vie Gauthier pa bala ye te et à combien de fois soki kutu ser Marie mokolo bongo botelemela ki combien de fois ko na Rite mwa moki Rite avec bino na makasi to bino se bozo mbongo libala na ba makisanga na ba pie bino Rite okyomi kotsa na libala. Non, vous êtes quand même gentil, maman Linda. Vous êtes quand même gentil, tonton Désiré. N'a décidé vraiment. Bon, ça m'a cambondé, ça m'a rendu compte qu'on a bien nos propriétés. Yé mon nom dans un bon, bon, collier. A koufana maya misu. Bino mo bema mbele kana famille me ponga na yebi. Webi kenga na ndoke ti masina ona. Tina mama bino akufi webi kenga na yebi. Bo yebi ke ba mambweza, webi ke bono na makamla bino famille na bo sisité. Siko po ani konyo ko la mwana wana. Donc, esengo na bino ezande mwana na batikele lupango wana ma campagne azone mobali mo boisa ese théâtre batekele lupango wana sanki ayeba mona mbongo te lobi Rite ba notelingana bozala batali boso ya kochola ye bozala batali boso ko snapper na bagarre na ba arrêt de bis bocho na ba Facebook botala mwana ser Marie po musala ba congolais yango balingaka ko mona muninga lela balingaka ko mona muninga na pasi omono eza video ya liboso vie manix biso to bo ngai tant que petit ser Marie tout bon na biso na Rite tout beau Rite yo pe omoni soki okoyoka te moi je m'en fous Rite nga yebi yo te na yebi mama na o soki nazo yo kelo na okotelo na oloba po ba biso olingi soso linga pe ba maki mais soki yo pe mususu oyoki te nga nazala nga kamele on a changé ba couleur mobali na mobali âge na o te po déjà abala 2 fois donc basi wana mikolo yo koza na bambanda basi wana te pour neti ngande na boyi mbanda ta soki aza mbinga ndeni otelema te po oya na maloba okuta ngo oya na makofi na obimiseli bamaka bibi bamana na bakobima bamami solo bakokanga maputa na bamama saka elinda babe Rite yo soki bambanda babanzi oyelo obimisa ne obimisa Linda mwasi Désiré obimisa ne bobengisa yaya mwasi alongwa Kinshasa ya bomata ya GG avion aye nani obando tuna makambo Rite yo yebi via boîte Rite yo yebi via boîte yebi via olala libanda o me via manix yebi ya boîte yebi via libanga ka yo yebi ne libanga memela batu basi yesko via manix amuta libanga yo siko ondima abala obongo basi wana aboyi wana aboti sa yo ka Rite yo leki mona kitoko
Kayebe bagune ka bino basi ba chocolat. Quatrième oriate. Est-ce que ces personnes n'ont pas bala basi wana quand on se présenter na famille, on ne se présenter pas basi wana aboti na bangoti. L'autre après 2 ans après une année antique après ya ko bala mususu o sepela nango. Et donc on y va saloter ko ça, ninga territoire mo mukete aussi pour koli. Ninyango. Au tout li kuna à Londres to prom nignon. Quel problème? Quel problème? Quel problème? Dans la rite, on a chelé nos frères. Na chelé aux frères. Mais c'est au moins pour nous bosser bah j'ai pas la présentation. Na mon a pas continuer. Na mon a continuer rite non boss en que mon la sœur Marie. Na mon a continuer. Quand on a se présenter bon bon mi solo là qu'on a tonton désiré. Ce bâti que leur rite etc que on doit décider la vie à rite hein. Et Yesu sous pour ça. Au nom de Jésus hein, maman non pas sœur Marie na ngako tenga na munga la mswai. Na ngako to bo mekate. Eh tende bopierana na nzala nga mutu na ute na ngali ya komela bajina nga na lie mwa chips po bato babi na nga la baron tolingi lisusu te régime okonzi makasi kata régime na kati régime na meli mwa jina chips na oto sukola na tia mwa deo na mata na mbetu père ana bapaya r père aussi ça peut père alandanga na mbetu na kota na la mama meilleure page boy oh Naki okuta la maman peguna oh inbox. On m'a envoyé inbox. Biso sko toluba na inbox te. Batu ba yebi manix. Nga na yebi opo vie na ngame batu na tindi su batu ba yebi vie manix dia. Boke boye bise active karite rite aza mwana mukie. Azunga ba mama ba nemi bali ko abala na vie. Ye ko bala na vie cop na ye to féliciter okotana pona oza makasi na présentation vie manix. Ba garçon misusu ba garçon bele ba kokate. Bah vous arrêtez qu'il y a ta se présenter mais yo quand même côté wana on t'encourage on te félicite on t'accueille on te nini on t'aime aussi pour ma casse wana on a ma belle famille la petite veste no ya blé de nuit na gilet wana ya blé de nuit na chaussette na chocolat na mon coton noir aurait passé un mot qui toko brossango qui toko pe mon coton no brossa qui en cirage et bandi na ba de nuit na wana la qui ensemble la veste na de nuit ba remuda repasser que yebisa longonia. N'est-ce qu'on a tango qui te reprend à la présentation de la famille à batute ah ben stop to bon na biso to boy bo to tanga na banyo na YouTube to tanga na ngo o le kecho alo ba wana biso to bon na biso tika mwana wana asala musique na ye a continuer poli ngoto ki to peta ipenyo so ko peki sangate poli tant il dit complice je te sali bo peki sangate pono yoka na ngakutute po avana sa vidéo on a tuni mutete vie botu mascotte naza désolé penza pona yo pas vie na mo kabela ngai osimba ngai otindela nga bilamba donc mais pas tina niveau autant vie et ne tu fais que tu me scotto là tra no bien osimba no bambongo no ozala no bien siko bo surtout que manix ni nyango to bon le quoi pe Londres moi za aquarium na yo ka pe kuna na Londres de ba femme c'est ba leki na Europe mobile parce que yo na lobby bon to yebi na yebi ke eza solo parce que ngamo na un exemplaire ba femme celle à Londres to yebi siko bato boza pe ba femme celle makasi pe bato ba salivi siko vite boko tina mo ba femme celle be ni ko boko mu ko teke ya koteka maman Jackie motema Freddy Vegas je te salue pour ba femme celle wana eza ba oyo ba Angelica ba sali vite ba tuli sikoyo Rita komi femme celle ndenge nini boyo katama wako boyo katama et bon toloba ni boti koloba mami toloba ni tebi ke Londres aquarium pour ceux comme il a boye tebi ke za aquarium au numéro 1 na bango représentant toi na ba preuve siko problème à Londres ba on y sauté ah ok bon lui va faire Londres on sauté ba femme c'est lui je confirme pour ya quand tout le monde ba la ba mi ba ni na bango là je confirme ba ya love condole si ya za mari en balle si ah exception za ngati si exception za ngati si je comprends je vois petit nanga pe Cindy marié makasi masanga glorianto le pe bientôt grâce ntole ya bobette ntolo si
Gloire Omar il peut bientôt pour y faire un mami na bois qui fiancé Gloire Omar il peut comprendre que Londres bah on y a te ngane na représentant et mort ya mwana na kanisa ko nzeba tunyo so le kola ya kaka moi parti moi ba sala ba bebisa ba nini il y a pas de problème donc na zongi siko na komi na suka ko il faut ndena kinde kolala moni kolala ya kolala nde eloko so il faut ndena kinde Tantine Germaine Kalema, na un message non kata te na ingina kata mais il faut na loba quand même. Pour nga na lala la kacho pona matanga sœur Marie ba kosa na lala kacho na otika te na mona sœur Marie ba bon memi na buzo ba le lobito ba mona ba photo ba vidéo ba komo snapper maman na tikela eloko te botala nde mona na komo nyoka ma botala nde botoza ba tali boso seka. Si contre otika te trotala na misu te vie Gauthier mascotte. Vie Gauthier mascotte. Na bengi o ba kombe. Vie Gauthier mascotte na bengi mbani sato. Tonton désiré, tonton désiré, tonton désiré. Na bengi mba kombe. Linda motema tonton désiré pendant que chama mais na longoli na malinda na parce que na nakanda. Linda motema tonton désiré, Linda motema tonton désiré na bengi 3 fois. Yaya mwasi na Kinshasa, ya Marie, yaya mwasi. Yaya mwasi, yaya sœur Marie. Na bengi 3 fois. Ya GG. Yoko to kanoko na Kinkole donc yo na aéroport ya musikate. Na invité sur photo Mathieu vient ya GG. Ya GG. Bo benga na ndenga famille na bino se manix ndenga ya ki présentation. Présentation ya pe libala te boyoki. Pour na monde na otala bino na mus na mo ndire to ko ça ba GG na na tala na ba caro na se pour bo comprendre que na ne sengote na obi boye. Présentation ya libala te o vi manix ça et à présentation quand ane bo vanda ki boyoka na ki date. Ya quand vieux Tonton Désiré, on a chemise non obimisa qui wana chemise non bazen, n'engo repasser chemise non blé de ciel. Ben il y a beau fils à la télé au blé de nuit. Bon moi concordance na bo sala na présentation na. Et ali balate. Donc bo mi solo lela, bo tika vie manix azongela ba maman bana na yeni balaki aussi sana bango. Bo tika rita continuer mo sala na musique nzamba ko sunge on pese mobali ya ye moko abalate abota te, baba na ko bota sala foyer na kimia po libala eza via mutu mobimba. Ngana koma mama chateau na vanda na koma na kimia koma mwana na boti nde libala mwa bambanda mwa bando finga ye ba famille ya basi ana liboso ba bwa kela ki ba jeton erwa banda ki bombanda mwana na balate o banda kolela ye moko na kati anda kubozala te donc na ye bisibino vie Gauthier Désiré Mama Linda yaya mwasi ya GG 5 personnes dans la lobby. Tina tangi ba comme le nebo ebi pourquoi et non ya mari balé o eza au numéro 1 et non ya au numéro 2 no au numéro 3 no 4 no to tanga na banini na YouTube pour na ko bimisa nyose ya famille boyebi ke na yebi bisous bye.